Est-ce que l'État n'a biso vraiment azoye ba makambo ke catholique ezwaka bana bakena na bango kokendo kofuka mela croix oyo soki mutu akufi bazwaka batiaka na ba photo na ba mbunju basini ya croix po mutu akufi me bana biso bana na bomoi bazo tambola bazo pema bazo kesambela na croix na botanique bazo na hôpital po batu bakufa bakokufa te bana oyo bakokanga mamisu te mboka oyo eza bango plus de 700 élèves bazaki boso na ngana ba master bazaki belé na ba professeur et pataki pende zalaki ma donc trouble après ba ko benga la police yé et zwinga debout comme par le sang dans les vents pour l'indépendance. Ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi adresse ezaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344. Plaisir à Koyeba que vous allez toujours rebelle, vous au parleur, ce soit les lieux comme référence. Tant vous comprenez que ce soit les c'est-à-dire que Misale Bandara, papa, maman, Benga, Bandekonyon, soyez, puis ça va que Bakotara déjà, pour être Misale et bandits, to Bungela Wapi, tant que Biso, vous vraiment comprendre Mama Solo. Les lieux Pessinga y passe, Makasi, parce que comme on a bateau, to Benga, professeur, Batou Mingi, to Benga, chercheur, mais histoire, il y a Kimba, parce qu'après les 6 avril, na epsek bino que Marambo Belé Rwanda. Lelo tout le monde alingaye bali solo kimbango enfin ezaki ndenge nini parce que ozala pasteur, ozala imam, ozala chinois, ozala indien, okofanda na ndaku ba ofuta yo, okene musala te pona nani pona kimbangu 103 ans après tout le bango bongo un président congolais a eu audace, a eu courage, a eu les couilles n'engé va français balobara. Il y a qu'on promulguer, tout pays il y a qu'on valoriser, il y a qu'on honorer. Au yazali moko, il y a un grand leader nakati yambo kanabiso un noir, un grand Oyo a pesa indépendance dans plus de 40 pays africains. Oyo na ba mokebele Afrique lelo. Si même Libanda, voire même Libanda Afrique, ba pesa ba combo, yaso combo na ba venu. Mais awa azalaki respecté te, ba tebele ba yeba ki était, ba to ba yebi na ba Paul, ba to yebi na biso ba Saint-Michel, to yebi ba Saint-Nicolas, mais kimbango ya biso moko un noir comme nous, ou abunda qui pour na défendre qui ba cause na biso ayeba na kité. Tina nini au parleur, tango na biso ezal rapport na to yeba. Masolo ya mboka na biso. Comment se fait-il? Diego kawa uta musika ya robete la biso masolo ya mboka na biso. Or que biso moko bakoko na biso basorola ki makolo wapi, basorola ki basani wapi, ba nika ki bilamba wapi. C'est-à-dire que ngongo eko kitambola na biso ba découvrir masolo belé. Grand merci na bino na Kikwiti. Na Bandundu bozola na biso na Congo central, bozola na biso na Kisantu déjà on a tolobi yango bozola na biso na o uwele batubele babengaki bozola na biso na Kindu na Maniema na Tanganyika bozola na biso na Lubumbashi bozola na biso na États-Unis na France na Afrique du Sud partout bozola na biso lycée César a raté pour na koloba que babakisaka jamais mai na bido etonda po ekosopana au parleur ya lelo boroye banini toke na côté politique likambo ya ba frontière lelo eza kopesa mbutu parce que bande ko bele baza communauté na mutu na batuni biso na ba message mingi tozo ki mais au parleur yo lobela marambo ya Afrique lobela marambo ya veille ya mboka na biso toza koyeba lelo te est Rwanda tozwa ba frontière tozwa quelques mètres ya Rwanda to bangonde bazwa quelques mètres na biso parce que lelo comme on a un président
Paul Kagame oyo azali ko tenir ba propos oyo et ningisi bato belé bazo ba toni biso ba question est-ce que ayebi histoire to ayebi histoire té ba kanisa ki koza la président que azo maintenir un peu azo détenir histoire ya mboka na ye mais mayo alobi mais mis vraiment réaction et belé de l'autre côté to moni réaction ya président ya Sénat baati oyo azali ko loba que pour les politiciens misusu bazali un peu ko la to pe ba congolais misusu bazali ko la bazo comprendre té mayeni eza ko le catalyse que ceux qui mboka oyo ekei balkanisation esalemi na mboka oyo même bato bazolinga bakoma ba président même ba mangoma misusu barote ya wapi bato misusu bakoma ba président na mboka nini parce que soki mboka ekei tina nini lelo to yambeli bino mama ekelamu auteli biso na Congo central esika wapi azwamaki ko lungana États-Unis ko yawa ko kende Congo central azonga pona ko valoriser beaucoup konae to solane azana plateau na biso a ko répondre un peu na ba mituna na biso mama ekelamu mbote na yo mbote mingi bandeka Congo dia tutila tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango moindo tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango moindo kusamaki mingi tochola maki mingi likambo na tango na yango oyo tango Congo oyo tango na biso ngo mbote bandeko ya Congo dia totila na ebandeli na ngai na yokaki noko mukinzi makamba lobi na kati ya maloba lobi esalinga déjà pasi po nga nazonga tozali pe tokozalaka pona bobiso ndenge mokeli azongisa mokili na ye ndenge sengeli ndenge akelaki yango mais tozopusana matondo mingi noko mukinzi. Voilà, on a une émission nabiso après le 6 avril parce que lelo bandeko bazuli ngampe bayeba li solo eza robetama li solo ya kimbangu oye betama mais na ba recherche nabiso tout le monde qui na li solo vous allez toujours mbutu lelo ba congolais ba comme bal ko bayeba vérité ya ngwana tina nini bozo ndaka au parleur mingi chaque jour à partir il y a 14h05 on a PES TV et puis na YouTube nabiso sur bobetika au parleur oza na téléphone na yo to posa na ordinateur partout bozo na biso aux abonnés Rolanda ba intégralité nyonso et puis samedi à partir il y a 10h juste on a PES TV Rolanda bandeko bobenga biso te botinda ba message pour le moment avant que to comme na ngongo ya ko recevoir bino kimbangu abota te abala te auta wapi abota mana papa to balokota ye ba masolo na nyoso au parleur tina nyeza la rana boye ba vérité na yango mais mama kilamu d'abord avant to kota na ba sujet na biso to ki ozaki interpellé to pe arrestation na yo kuna na kisanto kangamaki to likamuni nyelekana kipuna matondo mingi en tout cas yambo na kota na mozindo ya mutuno tuni na remercier vraiment koko na biso o to mona na physique na bengaka e mama union et salité o baka union salité o bino bobengaka bisika zali na pesi mbote mingi mama et na bosanité tata Zoro Bilel na tata na biso Lema na tata na biso oyaza na Belgique ya impi et maman Nzinga na bosanité tata Vemba na nyonso oyo lobi tata eza que nga bakanga kinga ite juste kaka ndenge bakoko bate msara biso telema kende sala boye tout ça no déjà mission na comme Kenzi tout ça no émission bankulu batiaki kati ya monoko na ngai Nathalie Saki kitani ya Macron azali Sarkozy fina bango Sarkozy ni atabango donc voilà bakoko babakisi tu ni atabango to poussa na bo comprendre ngwani to zali pourtant on a ba tout fina bango bo kanisara o ezalaki bongo te ole botanga lingala babakisi tu ni atabango donc bakanga kinga ite bayaki kozwa ngai po bakoko batinda nga na jardin non na botanique bamemaki na classe privaka bango chaque fois na mais dans ma grande surprise selon badi ndenge bapeseni nga histoire wana
ezalaka na mai chaque mai mais ya kosalama na mars na mars wana na biso toza na miso ya molimo mpe bakoko bazosala kati na biso bakokololo mpe bakulu na biso nzamba pungutulendo nzamba pungutulendo nzamba pungutulendo akongo mongali akongo mongali akongo mongali nzakomba 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 nzapa nzapa nzamba nzapa mungu baba mungu baba mungu baba vidimukulu 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 batelemisa ngai nakendaki ti na botanique bamona ngai te ndenge nakotaki etant na koti wana bakoko ngai na bandaka kokatisa makadam parce que bamataka na ngomba etant nga na kekuna nzokande ezaki na groupe mwa mindele bayaki mpe mokolo wana bazalaki na place moko mpo ezalaka na mwa basale et Macron disons Sarko tout fina bango tout niata bango non ba éviter ça ils ont mis mabe est-ce que vous utilisez terme même sous na lingala ba bon ezaka lingala eza lingala tout niata bango tout fina bango que touche un peu non tout niata bango tout fina bango eza tout fini bango boye tonyati bango na makolo donc nga na otika kolongola eloko wana te oh non sezo salama ba yebisa na kati ya bible on vit dans les paroles bato bakata kutu bon maboko bo mona bakati bakoko na maboko nga na fingaka na continue koloba na fingaka ni même imbécile donc entre parenthèses na muto comprendre peut ya maloba o nga na lobaka tonyata bango tout fina bango ba comprendre donc na continuer norme kendi bolimbisi to komona Sarko tout fina bango ayaki na mars wana ayelaki mission nini ayaki pe brisque voire même na France bango moko balobaki et tango ya ye ngai pe kuna bakoko batinda ngai na telema ba témoignage kuteza ebele norme kendi naza nango bana dernièrement ba kutoko leka na télévision ya Kisantu ko misatu mukonzi mabele tata na pesio mbote mwana tanga kombote po ba betela nga masolo eza ba konza mabele ba kendaki na télévision balobi ke mama moko atelemisaki bango catholique et ça la question qui ba kei ko fuka mele kulusu te ba pesaka bango punition donc ezalaka chaque main alors nga na telemaki na kendaki na bi pourquoi boza ko privé bana na donc basala kaka bozo obligé bana basala kaka o ya bino to vandi libanda norme ke stotika le mona bazwa mwana moko te osala franc-maçonnerie ba memi ba formation bana nyonso na soki église a franc-maçonnerie o église catholique mais non mais to ko mona ngo a bakoko batali senga na kendaki na telemi ko telema na telemi nazo tali sabona na bi photo senga bakoko na biso to ko senga ba Abraham te bakoko ya ba chrétien te Isaac te ba Bouddha te ba ala te tokosenga nde bakoko na biso foto zonga na bobiso na talisi pe senga ki na talisa nzoka nde bakoko batemsenga pamba te le jour wana ezalaki ke bakende te bakendaki pete ezalaki mbutu catholique ebengi mukonzi ya Kisantu colonel bisiko zali na pesio mbote mingi na ekoyoka après ba semaine na ekoyoka balongoli pe chef ya botanique bon na ebité na roloba makamususu te po makamususu il faut bakoko batinda oloba parce que ngai bakanga ngate la police eko zwa ngai donc ma sœur kutu balesa kimbongo po ba ko simba nga na nzoto mais ngai nazalaka koloba na mapeva koko na biso bana na plus de 700 élèves bazaki liboso na nga na ba master bazaki belé na ba professeur et pataki pende zalaki ma donc trouble après ba ko benga la police ye ezwinga et meminga ina kati ya nini la police donc jusqu'au solo na bango na zoko swana bango te ba image ezali noko bongo na ko pesa yo donc bazongisi bango pendo ko mona nde bazongisi bango après ba yo ko zwanga na la police parce que catholique a benga ki bon nazo ko mitu na balobi ya kaisala ya nzambe ndenge nini ko zwa bana na biso et puis Sarkozy ayaki ko sala nini bande ko bomituna et puis bomituna pona nini balongoli bon ba mité wana za makamba politique na yebite na yoki ba mité mokonzi oyo balobaki sengela kaka sola nga ponga mutu mota sambisa yenga ba meminga kuna ba meminga ina bureau na lobi bo sambisa ngai ponga 12h na zaka libanda na moi babi mokonzi monene oya biso nyonso donc titulaire na biso yende sengeli ya sola no pa yebi makambo na catholique bengi na vani na zela na binga fona zwa moi 12h ko kina dimina zwa moi na moni pemba moko mkonzi ya commune wana o ba ucho longola na ba ucho longola pardon parce que ba dongoli pe mkonzi ya botanique
na moni ye azolinga kota na mutuka na yesa bango bo benga ye kasi parce que azalinga ko sola na ngai et na moni ba benga ki ete ya tali tanga tali côté na biso akoti na mutuka akeinga bi moni akei oyo mutu osambi biso azate il faut que na bureau de nabi nde naza boye boya ko zonga sans disons mandat d'arrêt mais na mataki parce que ngonga na ngai ya ko sala oyo bakoko batinenga na sala kuna esi ekokaki parce que ezaki na garçon moko kuta baki aleki la police na nyonso bande ko botaki image bon yende parce que ngana bino zela la police ba maser ba lesaki mbongo parce que bana ba bande ko kesute ba ole quand même pas ligne ngai na ba franchir ngote on na bande ko katsa na makadam ba lesaki garçon na mbongo donc comme ça la justice yemoko voilà na yo kika kaza bon soit disant bureau 2 nde azalaki téléphone nga kute panzani bande ko bomona akoma ko la téléphone nanga la bibonti kanga na tibima na malembe nazo donc atikale ko zo téléphone parce que ma sœur na bango batinda kié et puis na image ya la police noko omona ba tala kaka téléphone balinga ba zo téléphone parce que ma nando ça les a juste donc dans la likambo oyo ya avril ya le 6 avril et banda bakoko lolo na biso ata yo moko no mkenza tata lumumba to beta to sepela histoire moko ezala na mboka po ya bakoko na biso batangisa na classe ezo tangisa matesko nga mutu naza na erreur ou bango baza na erreur or balobi ya kaisala ya nzambe tango batiki ngai mokonzi ya la police atalinga na mutu azaki na libanda mutu kani atalinga kota mutu kake ba bengeli ngai 2 personnes ya bureau de babi kana yoza awate mutu osambiso awatate entre temps ba mikonzi misupe bazalaki il faut que les bureaux de ngabina ok bureau d'été na expliquer bango na que sans mandat d'arrêt et na yaki kaka po mission na ngai et si linde yango na kotaki na mutu kana bino il faut que nde na ngabi na ipsi bato ya bureau de na okete na criminalité nde bankulu nde basala ka ba bengi chef o ya bureau de ayende siko ko ya dodo koloko ya ye aza mutu oyo yango balobaka bisika nyonso tozali bato malamu na bato malamu tepe bazalaka alobi eloko moko tuninga ba video ezali tonga na lobby ayeko lobake non mutu nyonso azalaka ya kokanga te major wana ya bureau D donc ba 2 personnes au ba ki ko zwanga ba kenai na kanda ba bi bon so ke benga mukonzi yo loko za teti mukonza ye na teni apesinga mbote bonjour nga bimbote eleki bonjour na elengi et après atuninga mama problème ina expliquer ye ndenge biso to yebi akaisala ya nzambe est-ce que l'état na biso vraiment azoyeba makambo yo ke catholique ezwaka bana bakena na bango kokendo kofuka mela croix oyo soki mutu akufi bazwaka batiaka na ba photo na bambunju basini ya croix po mutu akufi me bana biso bana na bomoi bazotambola bazopema bazokesambela na croix na botanique. Est-ce que vraiment eza classe ou eza église et puis so bakete ba punir bango na kisantu et bana mususu bakendaki na télévision ya kisantu ba sepeli balobi mama ekela mu azana raison parce que ba obligera biso siko l'état bakoko pe bakokolo na biso bako baka kosala nazo senga penza na bakoko nyonso oyo na bakombo ya mboka oyo bozana yango po mboka eza nzoto na biso botele mapena pona likambo oyo nazo kumisaka bakoko po major alobaki mutu nyonso azaka ya kokanga te siko na mitunaka est-ce que ba soldat oyo ba policier oyo bazalaki wana bayebaki pourquoi lobi bongo après lobi bobimisaye disons botika parce que nga batienga na cachote et puis tant on a zalaki wana na ko limbisa na pengele o moko babimisinga na 12 ans na yembi tango yango yo kande na yemba kana mona ba policier musupe banjo yemba nanga donc nazo kumisaka ba koko pe ba kokololo na musaba zo sela biso oyo uta batu baseka même so tozolo baka bakende boy bazonga boy ba suka kana kata ngo. Voilà, alors nini makantina nini ou bien nini rokiro loba parce que le 6 avril l'équipe ba mingi ba lobelara likambo ya droit na biso ya mabele oyo ya ba Congo tozonga vraiment retour à l'authenticité aux amants qu'on a ba lobelara yango le 6 avril au moins président Félix Antoine Tshisekedi a honoré Ezali Kimbangu 5e président après 4 présidents et c'est alors ça les maté ba impression na wezani. Bon, nga penza na kokoloba place yo lobi 5e président nga na lobara Tata Chilombo aza 4e président parce que Tata Kabila mwana naye
Kabila azali mwana nae mwana kosi aza kosi donc tozana tata na ngai Kasavubo na benga kanoko na ngapo mama na ngai za Mukongo tozana tata Mobutu oyo nga na benga kaza tata na ngapo tata na nga Mbande tozali na tata na biso Kabila po mobali na ngai mama na ya za Muswahili tozali na tata na biso Chilombo oyo tozo benga président na biso na ngonga oyo tata mobali nanga pa za muluba donc ngai na mtazana ba oyo bakulu bazo pesa yepe bazo talisa et donc aza 4e par rapport ya révélation musulem sous na fungoli en côté alors toza na physique toza bana ba mikolo makamsu basalaka na biso bayindo tozaki na droite na tango bakoko pe bakokolo so bazaki ya ko citoyer ou ya ko pesa ba mikolo tort mais lokole salami to sengi penza bakulu matondo mingi po ebele angonga to zela yango po eza significatif mu makambo salami et mais date ya avril le 6 avril vraiment bon bakulu ka bako ba sala mais biso tango to letingai nazaki na kisantu noko mukenzi nazaki pena na ebite so na rolo ba troublé hein bawo ba mona ngai ba moni pongai penza naza na lobango mutu po alonganga ou asalanga malamu te il faut le kanga na bolingo nazalaki batu ya tata ya biso ya kimbangiste bazoleka na fanfare na leki na koti na ranger na bango et so baleki mususu baye tata na biso ya tata ya mwana ntemi na koti na bango après nazongi parce que na yebani na bon ngala za voilà naza penza pona osangisa et na moni pe batu ya tata ya kusu na koti pe lisusu donc papa donc nazaki ngala moni ke nazalaki penza chargé et tomitu na pourquoi pas batata na biso mokolo songolo pakala boko kozwa mabanzo ya kosangana po ezali ngonga ya bolamu ezangonga molimo nde na lobaka toza na chiffre 9 batata na biso bozali kolo boyebi makambo yo ba biso ba msuto lobaka mais chiffre 7 eza par rapport ya maturité manque ya maturité ya biso ba yindo toza nango alors to meka un peu ko bongisa koto wana etanke physique na yebite so bobongisa to bobongisa te mais mutu mutazana misala na ye en tout cas bankulu bako bozwa le coup le 6 avril wana ezalaki kita banoko nanga so tani na France ezalaki manifestation ya makasi parce que tant to lobaka yango moto mata ezali ko so tozali moto toza moi eza moto moi donc ezali biso toza na bon moi donc tant déjà toza ko yeba tozo zongela bo biso mutu ayebi ke na ko sambela late bouddhiste te musulman te fona sambela bakoko nanga bazui bwanya ba mona pena ke photo moko bo Jésus akanga kaka na ba mindele mais mutu mwindu akomozwa conscience mbangu parce que kombo ya kimbangu ezali significatif ne makambo ebele mukila molimbo wana na lobakeza munene donc kimbangu eza mbangu mais na moment oyo bazo mona ngondi kezo ke malembe mais uta combien non comme kendile ti ba biso oyo tozongi ka na 2021 mais na 2021 wana combien de batu ba ye oyo ba telemisaki nga depuis na poto hein papa donne tu raté à papa Roma tout finaye tout nyataye il faut pas que tout finaye tout nyataye la toi TV avec pour toucher faut éviter que toucher sensibilité en tout cas parce que tant que bolobana lopoto salangati ke ngai oui mais po mutu noko dodo kolo no mukenzi en tout cas dodo kolo ko katanga malo plateau na ngai ici ingeta na sengi bolimbisi parce que opesa inga parole noko omoni Shaka Zulu azalaki roi mais na ki royauté na ye abandai ko bunda opekisa ki ete yo za roi ko bunda te ingeta siko yefsanga désordre yefsanga désordre par rapport à quoi alors voilà yefsanga par rapport à quoi langage wana to finaye taillé et ça li mabena nini noko il faut natika maloba mususu mais eza on atambola na ordre tozali boso à TV bande ko belé bazolanda biso oyo même que bazo comprendre pe marambote bazara pe na posa bayeba baza la pe éclairci mais ceux qui déjà ba terme même chose toucher ou ils ont touché sensibilité na bango ba rolanda comment non un peu koyeba yango c'est très important non mukenzi matondo pona makambo zolo ba moni makambo zolo banaza el na yo na continue koloba mutaleki nga bolinga zate
na lobarango po muta kokanga fali kanga na boye donc obimisa langage na biso malamu te par rapport à ndengo okepushenga na lobby tout non eza encore donc ozoko apprendre nga eloko nga na yebi tandis que nga na yebi ngo ndenge ozoko yoka te nga na zoko yebisa yo noko eza lokwa babengi kombo kombo na kombo la mais yo pesinga kombo na comme 15 mais ngabité na sengi yo kombo ko kombo la na sengi yo kombo ya ozo pesanga te est-ce que obligé ngabi non il faut na peso kombo na ngai po non nga na expliquer yo est-ce que tout fina bango tout ni atabango et ça agir même pas qualification bandeko ezo bimaka pamba boy parce que tozo beta pe tozo continuer ko beta. Siko, pourquoi ngana za la privé na PVO bakoko ba pesinga yo esone o malamu te. Mutu na place na ye ba oyo pe bomoni ke bolanda mamekela mute po tozolo ba tout fina bango, to nyata bango. En tout cas kolanda te. Donc t'inquiète. Donc par exemple bo benga na ko mukenzi parce que na yebi pe to yeba ni moi mukie malgré tout bakoko bakashara makamususu. Donc songolo pakala ko benga donc pourquoi ça la songolo pakala passe parce que aux aliénés hein. Buta combien bakata bakoko na biso maboko ba viola bakoko na biso ngala telema lo balikambo ngala telema lo bakeno ba violete hein ba yako kotsa ba pede ngala benga na ko mukenza lo bakeba pede bazala te bo banda ko benga bo banda ko revendiquer ba droit na bino hein ba yako kotisa ba lesbienne ba yako kotisa religion o baby sibiso kitisi biso bon bolingi biso to kita kaka to tika la kita te ngana on continue koloba na sengi yo noko nguya bakoko pe bakokololo ezali injurté même pas qualification même pas les insultes pour ceux qui ont un souci na ngozo banga parce que ba benga kayo que to lingi aloba mama malamu ba yebi pourquoi parce que esprit mutu na mutu azana esprit na ye parce que c'est un esprit supérieur l'esprit mutu azoye bazo comprendre que bien minduki baloba na Bible on vit dans les paroles. Balobi la Bible au commencement était la parole mais pourquoi ma mekela maloba au commencement et sa parole te ezali mabanzo kanisa mbako boya to kondima ni yeba lingala na yo hein o kanga makana peso bonjour parce que na peso mboto linga na peso bonjour na boyi ngana zoloba to fina bango to nyata bango voilà donc noko mukenzi le 6 avril naza pena na esengo to uti musika na encore to uti musika babomi biso na ba façon ebele même na bilamba même biloko kolia ba beni bomoni combien de temps oyo batu bazo mona ne bazo maltraiter bande ko na so bana boma est-ce que bazwa ka courage ya ko benga kayo noko likambo yo boye noko likambo boye donc courage ka ya ko benga tonga na zolo ba tout fina bango to nyata bango. Voilà, vous savez que le 6 avril. C'est unité, c'est le moment. Mais quand on dit Simon, Kimbangu, et puis Kimbangu, il y a pas naïo, parce que Bandekoubasso, il va comprendre comment on un peu des camps. Bien un peu Likambu, il y a prénoté, il y a vraiment tellement que tu joues pengo à moi mingi. Likambu, il y a prénom et côté la biso na mboka oyo. Mundele koya na ye contact na ye na ba noir alongoli biso ba zuzi mbut ba nani comment Chimbombo ba Mutombo ba Kasongo ba zuzi tout ça il y a comme biso ba prénom est-ce que ezaki na raison moko x oyo nini ayaki ko imposer ngo siko noko na tout na bandeko ba Holanda biso prénom na lingala laksini prénom na lingala laksini chinois ayebi langue na yazo toute la langue na ye tolo mais yo yebi langue na yo te makamba langue nezo peso passe tozalaki na bakoko e balembonge tozana bakoko e balembonge tona bakoko makese tona bakoko matondo tona bakoko masumu masasi bolingo bomengo nazo keka na koza théâtre ya groupe salongo pour comprendre que tozalaki kombo Kimbangu. En tout cas, ngai noko ya bana Simon se codé mais natanga ka yango te. Donc son lobby kaka yango pour nous faire comprendre si wana ezalaka codé. Donc olongoli mot donc comme mon stylo donc M O N olongoli yango otie comme mon stylo donc mon ami donc si wana otie X sikoyo comme 6. Donc alors 6 wana ezaka kayo parce que yo rota la 6 ba komelo 6 yo rota na ngona ka na 6 mais nga nazo mona 6 na 9
nazomona 1 ti na 9 na 6 wana donc misu ya songolo parlane mona eza ndenge mutu nyonso amonaka te. Alors kombo wana eza kaka code moko ya tata na biso Kimbangu parce que Kimbangu soto biso toza banki yango moni ba na Japon kala ezalaki Congo na Chine pe kala ezalaki donc atako tu kala te boromona soki botali capitale na bango ezali Hong Kong et puis dans le bar la bino l'air nyonso soko beti Chine nané na lobaka C égale à 3 H égale à 8 et donc ça li combien bo bimisa bo mona kaka et ça li 11 donc 3 plus 8 c'est ça li 11 11e lettre eza K et bimisa au lieu de Chine et bimisi Kini donc on a lobaka Congo ezali mabele donc mukili nyonso eza Congo. Alors mbangu wana bo mona kanoko matondo mingi na epingle loko batu mususu ba oloba mbote mingi tata Kinzi Paka Luka Lunga bisiko zali na mboka malili ya Congo na poto mbote batu mingi bakoloba ke Kimbangu mengano ko pe na koyebisa yo Kimambangu poto za na likambu ya na yebi ke yo yeba pe makambu fula mwana Kimbangu fula mwana eza baloba ngongomba menatali sa batu bande ko na ngai mongala akoloba moto mokongo akoloba mutu siko otongo olongoli ki ponga na lobaka na koloba Kimambangu Kimbangu na koloba ngumba mbangu na koloba nyonso tongo ngu parce que nyonso ça biso voilà nyonso ça biso ezaka ngumba mbangu mbangu te tozala banzambe belé non voilà alors limbisa na kende ne soko tara bande ko basoto na mituna faut un peu na lombango bande ko batuni mais pourquoi azali ko critiquer catholique mais bilamba lati ya mundele isa ignorance tout deko alidor na lisala bokila lokondombo te bisiko zali ko critiquer catholique eza yote ndeko il faut tomilinga parce que loko yo lobby mutuna yo lobby oui eza parce que uti na mabanjo na yo ezo senga yano chinois ko loba yango te et soki botali naza na vidéo yango ba pesa ki information à partir États-Unis na Israël oyo batali sarabino ke Jésus abotama kuna mutu soki atei pona Jésus pona catholique parce que bango kuna bana ba problème ya belele ti ba pasteur te catholique donc eza codé soko tei Jésus parce que Jésus c'est catholique mutameme la biso ba kokanga yo donc 1 an de prison donc ngari catholique yete mtatonge lamba oyo biloko nyonso ba matière nyonso même téléphone oyo euta epana biso biloko nyonso oyo ba mituka boto ko ba ignorance ya peuple congolais peuple africain amiyebi nani azate ndeko oza mutu munene elambo nga na lati eutika na mabele na biso ezali yonde moto nzambe yo mutokela nyonso jardin des dents balobi eza na bambuma botalango pe na ba livre eza na bambuma ba manga nazo ko apprendre yo ndeko na ngai bisiko zali na poto toza même pas na manga manga tout ça même pas na paille tout ça même pas na avocat l'alimentation de bondo kota donc imaginez voilà il y a non quand on a solo ba mais un monde ya illusion parce que tant ndeko nanga tuni à lobby pourquoi nazo critiquer catholique yem ta sala babilamba ou tout consort mais manga eza kuna te na poto mais aux mona de janvier ti na décembre bateka manga mais biso na moment auto na moment manga ti mais toi na nzeta manga mais faut se demander na peta magie nanga manga bima et puis bomona ba vidéo belé na la vidéo mona pesa na comme 15 chinois zo sala Thomson donc Thomson biso peto liaka awa est-ce que utaka na ba mai na biso donc il faut tout s'imposer donc na ozala na pas na ngai et pas tata na ngai kuna na Équateur na kolia ba mbisi ya mai oyo na msusu kutu na tikala mona na wenzete mais ba do pesa biso ba mbisi moko oyo ezala na mai na biso te to mo benga ba benga ngo la mer donc ba kotsa biso lo mona katsa mutu so ya bango ndeza wana basalaka bien eza très non c'est spécial non ça donc chiffre 6 donc ça mutu na c donc maman tanga botaka mwana boti mutu na c mais zo katchaka mutu likolo chiffre 9 mais avant bota ma pe fa ko ça 9 mois donc chiffre 9 faisant mutu likolo mwana okufa te raisonner te yango babi mon peuple périt par manque de connaissance c'est ça tango batio mutu likolo mais tango batio yo mutu na c ezala mensonge donc lokuta donc mai kaka nako zo mela boye et l'équipe a sourcité mais aux somba yango même ndela sala yango comme même date d'expiration siko a corriger nzambi mais yonde konanga yi oza kuna oza na ba mai na source et l'équipe wana mais siko il faut mi yeba
Voilà, non qu'on a. Voilà, alors là tu comprends très bien dans l'hôtel ici que nous c'est ça où t'avais pas nabiso même babitu batozo mona na ba province nabiso tout ça richesse nabiso ndeza ko lukanango ba problème au nyonso au toza ko mona ceux que to lobito bela kambal bilamba to kota na ba détail parce que ignorance de ça parce que même elamba oyo kende retourna ngo pas mondele sur peso valeur nango za combien mais biso ba négliger ngo leki bilamba na bango bela alors on comme ça tout peut tout mutuna est-ce que kimbango azali koko na biso ba indo ngai na lingi kimbango biloko nyonso ezai pas mindele eza ya biso ba indo ndeko meshak kabongo ingeta côté à mobali nanga asepeli mingi po mutuna no eza déjà na yano na kati tozana nzamba pungutulendo oyo bakoko pe bakokolo na biso bandaki ko sambela pe biso tozo sambela tata kimbangu yango bomoni histoire na Bible parce que Jésus a existé les a codé non ces code parce que kimbangu ndatambola ki likola mai kimbangu ba que Jésus a envoyé kimbangu parce que là jusque là il y a une église où ils ont maintenir na bona maintenant on zolo ba pe bongo monte que jusque là il faut bofandi savoir soir doctrine malamu wana eza makamuna te noko na utuko yebisa yo mutu na mutu azana o bankulu bapesi bona baza batata na biso na bolelenge ya bakala poso na lubi batata na biso banoso bazo comprendre sika o langage wana bimaka donc oki kopesa torte donc ngana ozala ndenge nazalaki et pas batata mais mutu na mutu ayeba fardo azomema ayeba kitani na ye azobongisa nini donc aza kokololo na biso aza koko na biso tata kimbangu yango na banda koloba noko tika kina nuko akata ikotana po aloba likambu ya mutuna kimbangu mbangu ezali yozo kanisa mbangu donc kimbangu bakongo bakoloba mutu bangala bakoloba moto ezangomba poso olongoli mbangu olongoli ki mbangu vitesse na le poto ezangomba po omoni batie vitesse par rapport à quoi soko za na mbangu te orokoka ko mata ngomba te sikoyo ki mbangu wana ezangomba batu ba yeba ngo ngumba yango nazo expliquer parce que ngumba mtoloba ke bakoloba ne pe ngumba pe bilamba mais et pas ya mungala tanga akoloba ngumbe lambwa wana akobosa na takoloba ngomba te akoloba ngumbe lange lamba wana mukongo pa koloba ngumbe lange lamba wana mais sikoyo bakoko na biso bazaki komata na ngomba ngumba bazoloba ngumba nako mukenzi au lieu de ngomba tozaka parce que lingala nde panzana mingi donc bazoba nazokendele kuna na ngumba na kino kosambela kimbangu afula ngai donc yango na ba fina kombo wana eyeba na te na biso parce que eza kombo moko eza na ba kimambangu eza likama kimambangu yango tata na biso waze kwa yemba zala na mbangwe embangwe kima kambango donc kima ezali ko kima na bakongo ezali eloko OK eloko ya mbangu donc ngumba donc bangala balo bangomba bakongo balo bangumba kimbangu matondo mamekila alors toke na territoire ya Bumba bande kopé baza kolanda biso baza ko réagir ndeko mokonda Didier alobi bonjour émission au parleur toujours landa yango awa makasi merci nabino tokei na côté ya Mbandaka na Équateur bonjour journaliste biso penek ba équatorien toujours landa bino au parleur ezalindeko le bon samaritain en Mbandaka tika ndeko aloba merci basingi na tika mamekelamu aloba mais sinon mamekelamu ndenge na ndolo bato komi déjà na suka bazo sala biso si mamekelamu pourquoi vous allez un peu bref pourquoi depuis tous ces temps bakanga ki lisolo oyo ya kimbangu bafinaki kombo ya kimbangu ezaki reconnu te bande ko bobenga te botinda ba message parce que to matondo no comme kenzi bakanga mo pepete ngana moto so simbe omona moto na mai tokipe omona mai ya misu na lobarango eza océan nazali mabele ata olobe osukoli so ndenge nini docteur omona mabele naza mo pepe fa siko voilà pourquoi moto nzambi bakanga kimbangu te bayindo nde ba mikangisa noko mutayi biso ke ko compte église catholique te rozwa cimenterie ba robeto na cimenterie bozo mona noko nanga donc ça le quoi ndeko alobi langage ya lobi ke noti kama mekela maloba mais okanga kingate donc ça ba bloko mususu photo to yeba koloba leti na début ya émission noko mukenzi outi koloba ke mboka eko kende na inaki na lela mboka ekende wapi noko est-ce que yebi mboka za nani mboka za yo
parce que ozo kende na mboka mundele o ba tuno kombo opesi na kombo fragile ce qui querelle opesi kombo franc donc franc wana non les franc maçonnerie pour franc signon so wana les 33 donc voilà mais opesi kombo wana ba tuno ka kombo mboka parce que mboka eza nzoto na yo ekendaka te mutu ndazo kende mais mboka ekendaka te noko dodo kolo oza mama Congo akende te bino mo bo s'imposer parce que loko yo kotisi loko ozo yeba ngai mboka oyo muto et déplacer à télé au sombi mayo yo déplacer nango ye nango na studio mais comment yo lo bambo ke déplacer tozo mayele to fungwama kola batisa mulaidi moindo. Voilà, grand merci, bonjour, émission Haut-Parleur, Ezali, bienvenue Tombo depuis Mbanzangungu, Tuna Mama, Fumukimbango, Atika Bana, combien là, Torozong et la peu prochainement parce que Rosala Ngonga déchet comme Nasuka. Grand merci na Binenyo Sobolanda qui monsieur Belé, merci na Bino Bozolanda Biso, pourquoi pas la grande équipe Richardson, Azakiwana, na Régie, pourquoi pas et le Mgedesi Binenyo Sobolanda Biso, Enrico, Lufungula, Fungula Masolo, Kunesika Nyozoali, Rico, Mbotenayo, pourquoi pas ma mère Bibi Cheunou, pourquoi pas Papa Nzinga, le fils aîné à Bana Maïle, tout péché ou Mbote Belé, Tata Monsi à Bana, Nelly Mokela, Mbote Belé, Papa Makela, Papa Sunda, Masolo, Yangoyo, pourquoi pas Balandarabiso et Belé, Bino Boza et Belé Belé. Grand merci Nabino Mamekela Mou, 30 secondes, tu es Bandeni Pero, Kabonayo. Courage na Tata Nabiso na Kimpese, Tata Nabiso, Mbuta Sumbu. Agressé qui est mais du solo et agression wana et ça vraiment donc na yebeli en pendate mais matondo mingi na bande konyo so bazali bana mboka obo informa kingai ba courage na batata badi banga ba courage na mbuta na biso ngunza bungu courage mama mawete toza longo na ko sepela toza na ngonga oyo ya kobeta na biso te eza ngonga oyo ya moyindo tango yango yo tango yango yo likambo na tango na yango matondo bande ko bobenga te to komi na suka. Grand merci na Karine Kimambalo azolanda biso depuis ba France mona mosi kitoko lisole le Canara bien manabino le rendez-vous toujours lobby na 14h05 chaque jour et puis samedi na 10h juste sauf jeudi tous à repos et puis na YouTube au Betty Haut-Parleur TV au s'abonner et vous allez vraiment un grand plaisir mabele au kindete car ndengema mekelamo à lobby mabele zalaka toujours ah mais problème tozo bunda nango ezali que système toza nango nani asombaki mabele tobeta li solo au prochainement les conférence de Berlin nenge bakabola mabele na biso mo bakolo nango to koma ko potana potana matondo to kutana au prochain numéro. Debout congolais, unis par le sang, unis dans les vents.